Merci, Totondi Botondi. Mais nalinga vinde to clôturer émission boy. Oh, c'est Pélisaba na Congo. Oh, ka musique chrétienne, non? Banzembo nini o ata moko yo. Lelo ko yemba boy. Ata mungongo eza malonga mingi te. O penza etushaka yo. Musique nini? Ba musique bazé belé, tout ça ba Franck Moulaja, ba Alain Moloto, ba Matou Samuel, ba Denis Ngonde. Ah nini to inga ba onga bo te ba tumosuti. Oh kasi ba nza ko yede yo te. Mususu yo za nzembo esepelisa ko wana ya Nzambe. Obi tongo etani okumisa Nzambe. Yomusa Nzambe parce que Nzambe tu sais ni son. Yango wana. Siko lokwa to désannoncer boye, na lingi oyemba mwa nzembo moko po doit sentir que non. Eli ko pa oyemba. Yembela Nzambe, ayibo yemba te ma yembela Nzambe. Banzembo shaba Nzambe. Yedi ko mo baby ça. Banzembo Nzambe. Menga nika yo clôturer nzembo ozo kumisa Nzambe. Parce que yo Nzambe mabe. Makambo sala kanyoso. Naebaka nanga nyonso. Kasi nalobaka te o. Potango ekoki nanu te. Mokoloko nokela mbula na balabala ese okoyeba te. Mokoloko misuwa nalolemo soki yebaka wana kolela. Yebaka wana kolela na ngai. Na motema nazwaki yo mai na ngai ya komela. Nazwaki yo nazwaki yo oreye na ngai nalalisaka moto po nazwa pongi. Eze Nzambe. Aye, Dieu comment non comédie. Oh, mon kas na binde wa Nzambe. Oh yo kotizu na bana okendeni. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à l'équipe technique. Bye bye.